problématique. La reine mère qui gagne. Là, je vais directement la patronne Mimi Alemba. On a Canada, Tonga, maman spéciale. Je vois aussi Montréal. Mon réalisateur que j'aime beaucoup, c'est Nemaka. Homme sérieux. Oh boy, je suis mon kino, je suis dans la Temaka's. Tout ça, nous avons triomphal devant parler du peuple. Nous avons un côté, nous avons des musiciens de Bisso Moka, nous avons des muscadors. À travailler à Outaoutou et Muscador, à Outaoutou, et puis là, comme pas de plis qui est pour ma nuance. Nous avons un plateau, nous avons un muscador, musica. Après, il y a déjà Azoya. Muscador, déjà artiste. Quand on a Muscador, on a dit que notre côté, auto sola, il y a fanfare, loco et tal. Aïe, ça biso, tu es là, comment pas de clic, comment nuance, à Outawa, puis tu es là, Azawana. Bonjour. Ok, merci beaucoup. Bon, on est sur Carrefour de Star. Tu connais avec Mimi précisément, on a parlé du peuple. On a artiste de Bisso Muscador. Muscador, santé, ça va? Ouais, Et moi, déjà. Ah bon? Tu as fait un peu de manias depuis. Donc, on a passé la maman de Kassaza. On a papa. On a la papa. Comment papa, j'aime beaucoup. C'est pour ça. Ok, merci. On a fait un peu de mot de passe depuis qu'il faut manier. C'est mon vieux. Il y a tant de magasin musique. Muscador. Et puis, c'est son nom. Le Bandawa, puis si le lot au commis et pas depuis qu'il faut manier. Ouais, bon. Bandana musique, na bandika va parler à Koso. Il est bien dans la musique. Maman a mangé la paix. La bande musique a des bateaux, la lunga, la ponga, la bouche, les mailles de la bouche. Maintenant, on a pu entendre l'internat. C'est l'internat, ça qui est pour le bassin. C'est moi, ma critique, ça là, ça qui est bien activité, ça est tout na temps. Parce que tout ça, on va attendre à l'école, on va concours à l'école, tel concours musique. C'est tout mira, mais c'est pas nous a été gagné, battre les amis. On va dire que nous tu travail, on met un nouveau concours de chef combo. Dans les concours, on a tout qui nous bête vendre pour qu'on puisse na. Vous avez chanté, on a musicien. Malembe, pour la petite combat de on va catholique. Catholique, servant, baka, on a bien soin, on a parcours, on a tout. Aïe, c'est pas trop, vous allez promettre un gars, et puis nous, vous allez bonjour. Après, aux acquis dans la catholique, ce que sentiment ni côté qui ont le moment à catégorie, on va dire. On va dire que l'église, tout est praille, on a la dimanche, tout l'église. On parle de ce que ma mère a trop, à notre choriste. Elle s'est arrêtée, il faut. On l'église trop, on va le servir, il faut qu'il y ait c'est la partie. Quand c'est l'église, on a parlé, tout ça dans son quartier, on a mis quitte. D'abord, ça rend souvent avec musique, il y a un zanza, il y a des gens, il y a un sang, 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 parce que là, on a mis quitte la musique, il y a un bien fort. On danse, on bina, on est dans la maman qui là, maman, ça joue dans l'église, grand frère dans la couture, on a chanteur, quand on va couper dans la militaire. Quand on a super pas soldat, on a soldat, il va tant on a petit, on a soldat, on a défilé. Et fait ce qu'on a dans tout dans l'année, on a quatre ans. Si après, on va pour là, parcours dans l'équipe dans la coste, dans les gars dans la coste, la maison mais les gars de la forêt, bah vous on a ce qu'on a système de la on va rentrer dans la petite. Alors, on a testé, on est bien, on a été maison mère. Alors, on y a ici. Ok, est-ce que vous comprenez bien, Muscador, à Outapa la coste, après la coste, à maison mère, après maison mère. Quand on monique, il y a des pays qui pompent niance, à Tenga Minaye, Muscador par l'Anzi, des pays qui pompent niance. Ouais, dans le barabon, parce qu'à la fin de trop, la maison mère a salué à 4 ans, la deuxième équipe.
bakole ko bayebi nga batala nga sur bayebi okangaka bakolo wana pena non maison ezali nano en place pena wenge bakenda oyebi ka badépart oyo bafinance peut-être donc biso ezali na deuxième équipe parce que telema avant que première équipe ematali biso tokobeta motu tout donc oyo ayebi nga oyo pena kaza mona wenge ayebi muscador de quoi après temps depuis kalongo na ye chami nanga loko nazali mpe nga na maison mare mais naofanda chez réplique nga maison mare naofanda ndaka réplique naofanda ndaka kumba mamutu ta mpe na bayaki nalembaki déjà mbili nazonanga ta nciki mpo na bayaki nanga déjà maison mare trop naumeli atiki na mami taka vite asali mokili na ye toujours animation kata mpe na maison moko ndo obima te par rapport to mosukulaki na voix ya fabricase po koyemba yo boye kokanga miso ta fabricase mobimba oui c'est pas ça oyemba pene soto oyemba avec yo ki muscador yande kaka interprétation so na ye me luka motu na oyemba ngo na ya fasa ndenge betela biso mama ndambo na betela yanga ti yemba ya yo ko ya yo moko ya ki muscador yanga mo téléphone sonné chéri omoni numéro nanga yolingi ata koyamba nunga te AVC ya motema bolingo elvirkima na manicole kavwamba yobundela ngai nakowa yenge pascal kanzeli nakowa mamunuma yaimambwe koyeba muscador esenga bachar de poule te wamina makambo mpena na stabilité mabe eza po bobapena makabeza ainamaloba molingo eza mboka bakala okwango yeyo yokomi konyokolonga wangai yekotala ndenge nakosene makila na motema joel muya yota wapi ye yotikanga na birakwa aya wa milelo na milelo sagrike ezo donc on a ba ngasi ok yo pena ki muscador na kati ngape na sentike na sanka ça va te payer tu y vas tu quand même tu ça te va vieux un grand frère un petit ma master collègue donc toujours amaye les gars tout là na toujours comme tu le baté kala na ba musette ya na musette ba minati sur le voulait que le pot est bien tout osala o bakisa mayele pe so su balide fo iba na studio ka to on m'a pena kinga na ibe na kati sangisa pena kina kati pena ki pomande siko na le fa ya pomande na que pomande ya musique muscador amoni pe ko makambo stabilité est-ce que na kati ya stabilité ko va nzembo otie pe ozaka bani ba vocal parce que c'est l'album il y a deuxième album il y a Carrex ya Kumba au moins que depuis Kumba ça la orchestre nae vous avez deuxième album le premier album c'est couverture pour tout banda quand tout ceci parce que le deuxième album la stabilité et on dit que moi mutu avo bala il faut qu'on a déjà kokisi ko kete na kokisi ko na bala ya le roi biso na musique le seul faut tonga ozala ndako otibilo ndako bongi sosupi moi le kotro ok ne shiba baba para bongi osala ma magie ya biso ko bongo roi yé zaki moi liboso aboso mona mbala zobota o déjà ki programme ezaki pena ke to bimisa des albums de ma stabilité na album na biso le finalement ma comment faire c'est ya confinement les biso moi tana par rapport au album o ya stabilité saleli les albums moko donc to bien un album des albums le maman album ya le carré pena ya depuis yango pena to la makambo yango pena pesa banzela parce que là passe ma comprendre que oh c'est artiste donc tout va boula regarder plus de boy alors la musique de tomber de musique tu vois na ce que au moins stabilité tu vois na ko sala stabilité ndenge pena ya musique ndenge musique ya utanga te pour le français logiquement sinon tu t'as ya balabala musique de banzembo zano rumba non-stop. Donc, on va payer tout le monde dans le bango. Tout c'est resté. Dans un album, on a eu l'album, tout va pas mais stabilité, les albums le gagnent. On a fait stabilité, on a eu que l'hymne de Toyo, on a besoin de comment c'est travailler pour l'album. On limite l'album,
wana eza tana bango mbekena ya stabilité tocha stable faut ocha stable na vie na yo quoi donc on tobi yango stabilité ce que comme nous na stabilité bandaki ouverture na stabilité stabilité lakisi mabebele tokomi stable depuis que stable baministère de finance stable faut comprendre vie vie no sera stable il faut être stable so rater la stabilité comme tabi la stabilité comme la stable donc la stabilité c'est toujours ça le mot que na za laisse qu'on a comme stable ça la ba susu donc ce que tu veux stabilité on a dit ça le bon vocal kaka za bon pas la fixe dans la carte yani ni solution na ya bila qui a ça la susu hein vous entendez la tête après 5 albums 4 albums 3 albums après ça la fixe na ben abeti na bakuna biso akabe batekana te abeti na quand à une seconde na baka il y a une trop na kwa génération il y a une na kwa donc à ce gars là la mission fait le a émis le roi de la forêt et la première fois que l'ancien le pas ya papa le pas la maison mère à qui pasali carré ay mana papa ne bele bazaka benga voilà on a la tsaka de mission na parler on a parlé de mission on a parlé de mission de mission on a le bon gars qui ne pas la mission de chamwa cabine deuxième fois za kufanya sanda ku stable au chemo sanda ku chemo alingala kisani papa no le roi de la forêt il y a nanda kwa fiki nanda kwa ye atala ndenge mwana poli nda ko azape na vitse wa nanda be ko sila kwa nanda vitse waye makeni ya vitse voilà à chaque jour de tout le monde donc on est déjà à visage de bah c'est plus que ça c'est que ça dans la mission sur bana ile ya mama na kona ngako mwana osinga merci trop na kona na posta pesa na imata suzata atiza diyo ya diyo moko na sala na konfort na to na yeto na kusata diyo sala na diyo donc merci na posta pesa na kona na bakana na kasa kwa ya album za ba donc mon soka ya mki ba pesa na pesa kwa na pesa za kwa ça na ça na bana ye chaka ba te mabe yango omoni palala tospika tolakisaki bato kaka mokeke biso lakosalaomoni palala ezalaki lomo yaka bongo tobimisa yango kaka po tozalaki en place studio tobimisa yango nano mais ezalaki babongo palala soko bato bamona yango danger obe biso tofanda na palais biso tosepena palala pena boyemoko kaka je moke palala ozwa sikoyo makambo eza na kati ya bandumba ozwa batembe na tembe ozwa banzembe eza na kati ya blanchaka baka ozwa banzembe ala nayebi soki eza mabe dona ya mabe te nayebi soki nake bieke moi basi bato tu courage mpe félicitation na basambolo na bango stabilité na te naweyaka na mikro nayebisaki stabilité nde makambo po deplique na minute oyo naloba bayokolala te baide mosu minute bafase babango bachéri depuis la dimension depuis d'abord on a sauté depuis dans le transport la table comme minute on a fait information depuis dans la studio parler ça va donc comme on est que nous avons la ça message que m'a monté donc qu'est-ce que pomba depuis ça simple musicien ou des ouais on a chanté c'est simple général simple donc là musicador général sans péter donc voilà bato bela spécial bango de na éviter funa zani na poste na poste na ngona yemba c'est micro na ngona yebi micro na ngana ya na yemba na c'est tout na musique na solution nesto ko za ba chef te na orchestre mobimba biso tout ko za ba chef te donc tozala ba chef na biso babimaka discipline ya mosala ba encadraka na mutu ba parce que biso kaka ba général na ngeza ke na umeli trop na jeune orchestre na bandi orchestre na likili monta na likili vous appelez na poste non pour kola oboko la poste soza na poste na musrande la kisi ouais ça que fidélité te koza na poste batala pe ya problème te dans la na orchestre to banda kama maona na poste ya lo poste pour encadrement ce que alongla ngapona ndeba moko na suka mona te na pasteur na ngawe simite face à la rabo donada na normal na général sans petit on va tout le monde va général sans petit et l'échec voilà mais pardon voilà nous avons besoin de surtout ça na kati orchestre vous avez bien kuna na orchestre vous avez l'aise vous avez normal l'aise vous foutez ma bé
kozala l'aise comment kozala l'aise ande donc à l'aise peut-être avec un autre que matata ya mona za barankine mike entre bino na bino ezala et bon barankine biso na palais na bito yo basel mo ezala nango mpe bewana boyokana ezalaka bawaya obebani mpena yango boya osa discussion mpe vide esili done bosali mpe wana mpe esili mpe wana orkestre moko ekofutaka wana tosekolela pasteur vitalo bagenga biso nakoloba te mpona yekisaka to ya musique congolais nyonso afutaka eyebana sovivaka makolo na biso na bonnet sa stabilité de bimako so depuis kabili na yembi te se kabomi vi nanga se vi nanga mpona olia so mpa yango bile bana bozwa po biso kaka tobwaka mwa l'éducation mwa vi atileli mwa différent mwa nini banini pale afutaka pale doalese nanga azaka concert nakenda concert contrat na biso yaka na concert netobeta prendre boye concert barépétition boye mwa bavoyage mwa tozwaka soki eloko monani wana nakosa te kolia nanga ezaka eloko soki beti concert caché na ye azoi caché en tout cas sa blague ya te kodepi alia na mbongo te azamisa babengi bino na mbongo na su contrat na ngai tozokobeta date te mbongo na ngai na bongoki oyo papa mwana mwana panzana somo yango toalese andimi teke na moto akolobake naza place moko naza bien te tiki na fani na place na mona na bimi na ozo na na famille baninga ba ko conseiller c'est que dans na très bien ça ni soki 9 ans ou 8 ans tu na awa na wana na normal futa na pala comprendre ça doit être voilà. OK, merci Mouskador. Merci vraiment beaucoup pena na ndenge accepter tout ça la émission ngana yo esalinga pena bien makasi par rapport na ndenge olobeli makambo ya stabilité esalinga bien comme na suka émission na biso nini koyebisa biso par rapport à stabilité oyebisa biso nini to assuré ma dédicace na yo to kabona biso na yo ouais donc respecter te na commettre matuka que base na stabilité album des albums wana to be ngo quantité album des albums trois ba partout là dans le monde entier Paris, Suisse, Londres, France, Belgique donc vraiment Irlande bozela makambo ozela na stabilité album eza moko ko ba trois na stabilité ko ba mélodie to sala ko na polémique te to sa album poto wele saka succès na to diembela te to beta nde musique etikala éternellement na générique du pesa 4 tona te générique ye moko komba nya sa boaki lumika kembo simbaka ti ye moko boaka ko ngake ko biso na générique kanenga faute générique mamuna générique la faute na biso ba chanteur te faute ya leader te parce que leader va chanteur plique va chanteur boule maman visuel rumba faut comme la dimension ni banimateur musala bandi hamburger apeso moto pas sozali bataka nuance ba musamuna hein donc bango ba ba mise muso bakoma ba animateur eh ba animateur soki anima bon ale bena leader ba comme animateur ah bena leader ba comme animateur avant ministre avec nani na bani aza chanteur ndete ça za musana na musique azaki jeune azaki animateur ndé Jean Panda, à cause de la rare, n'enga bonoma, n'enga beso à rumbiste, faut bêta, n'a qu'à trop bêta trop de rumba, trop de génériques, yo chanter, yo bêta rumba, générique, bêta de rumba, animateur, monsieur l'animateur. Parce que tout ça, on tombe ça, chanteur, chanter, c'est là, il y a comme il y a yéli, papa, d'abord, ben, à bilo là-bas. Quand chanter le papa par exemple chetan golo affaire golo venir musu baza ba ready à miss yo bo ka te ko ready bo ay ni ma artiste vient musu ready ayem na rande voir so ko na animation za na animateur DJ ado au moins ko beti bi jeune simité ko ke suna DJ ba ni su DJ ba DJ ba DJ konki baza wana kuta mama ko ba te parce que ko yebi ka no ko ba te ba za animateur mais depuis la linga la tsara que musique a été refusée à l'unité. On est bien. Sous un communiste, Scana, soit animateur, soit mais c'est bizarre de le faire là. Azaki non azu ko sangisa pe. Mais c'est que non ozaka le logo moko moko ko sangisa. On le dit bien. On veut yo zonto na kanga. Ko le kanga ngane logo moko. Kanga ngane logo moko. Tu m'embêtes. Comment au kamika na générique c'est l'identité de la générique décalée.
maintenant babo que musicien voilà faut la capacité à ça la nuance de style nuance faut ça là il faut ça la style mon public à comprendre style là que on a ce qu'on limiter ça on est ça va décaler trop na ba rumba na ba générer trop ta ba chona rumba foot pour biso na Congo ya rumba musique na biso na Congo ya décaler tu vas décaler ba ekoti kaka ba voisin ba penser là ba ivoire ba yo chama ba mone ekoti biso to zula sentiment biso na rumba ba lutu ngana habiter l'homme soit bête décaler maintenant la générique coûte ya loi ya peine biso l'homme na bila na yo rumba katika to bia tena kitaba papa lutumba katika kitaba frère biso na ba père biso na dilu na diru abongi to moi ntoka na générique na bango ko boka animateur na boka ya intéressé to na nini parce que le son animateur on ça ya on ko malinga sala sikoyo ala seka obeta to kana deux générique aboka générique ça bon ok pas animateur malinga voilà que ça soit voilà que ça qui était faux ça n'est pas ça parce que ça ce qu'on a style wana on tape album style abeta a weboka générique na ba animateur na biso pesa ba ndi yango yembote na service c'est besoin animateur ensemble donc a beta le générique a pas est-ce qu'on a rumba non stop parce que ma camionette trop à rumba mais j'ai la caméra yana ngando côté pour ata yepe na ko je minito écoute na asa na pomba on dit donc yepe photo wanga photo comme en studio tout le monde décalé mon il y a facile décaler on beta ta ta na lui et ça va aller Muscador ma dédicace comme je suis sur émission ma dédicace na voilà dédicace na pesca ba merci na ba toi artiste bino ya nias musique ya pomba public donc non c'est ngala bino soutenir bola na teke ba tukaka ba soki na lobino mabe na émission oyo ya mon ko bolimbisa ba ba sepeli pe en tout cas ba encourager nga et ça na pe bien pour bien na numéro plus 243 82 36 56 381 plus 243 82 36 56 381 numéro de WhatsApp et ça l'a bien pour soutenir musiciens et ça l'a bien artiste ça l'a bien on a pour ça soutien na bino et on est match ça biso que le son peut plus là et tchanga beaucoup plus na bino on a pour soutien et ça l'a bien donc pesi mbote na ngana vena biso Paolo Monga ya baleki na Irlande papa na Jonathan papa na Joanne donc ba salutation na ve na pesi mbote na Sibo Sadilo yo ebikaka ya kati na pesi mbote pa ya les Ben Willy les Gabonais Ben Willy les Gabonais donc ve yo ebika ba petit na yo pas là donc c'est sur la moto sur la bossa ni que cheval na Belgique Cédric Nzumbu double nationalité Cédric Nzumbu c'est chantier double nationalité mais ça va pas plus mal merci pour ça et après c'est sur mbote na Rebecca Fallon na kati ya Cameroun donc il y a donc mbota trop après c'est mbote na Alexis donc na kati ya Cameroun mbota trop les États-Unis na moni bongo Patrick Ipate les États-Unis d'Amérique donc mbota trop place aux amis bato ba soutenir et la bossa ni te ko sa mbote na Demibier, Chancel Mbemba, président Papi Kader na musika, mbote ya trop ya mwana, Rigo, Bantu, na peso mbote, Alugo Star, yo yebi ya kati, donc Alain, bana nias musika caméra, donc mbote trop, abosa ni nani, c'est belé, tout le staff ya Pomanias, tous les fans, fanatiques, nyonso ko balewata, na petit na Igor Ambimbi. Ige Ambimbi na kasa Luanda, Ige Ambimbi na peso mbote Charlie Mungu kasa Luanda mbote. Batu bazo na kasa Luanda basimbo na peso Paulo dos Santos mbote trop de nias artiste na Muscador pour nous soutenir tout ça. OK, merci Méron Muscador ya mwana boke. Je fais avec les gens. Muscador ezana bobenga benga ye salaka bien na pesi mbote na pesi mbote no tout bolinganga Mimi Alemba la patronne autrement dit maman sociale Montréal, que j'aime beaucoup d'after, pour une benga qui est homme sérieux. Montréal, n'a pas ce moment de place aux alliés, n'a mon chaque qui boka na mazembe, jour à ma casse mazembe, chaque qui boka n'a pas ce moment de place aux alliés. Et ils aura lobby à Salango, n'a pas ce moment de place aux alliés, n'a pas ce moment de tout balinga Jessica Wang, n'a pas ce moment de Yawili Moucheni Kodamboka. Yawili Moucheni Kodamboka, n'a pas ce moment de on m'a que j'aime beaucoup, ma bébé sombre.
José Khalifa grâce service pour les personnes qui ont été jamais Kabuna 520 Jika. Ça la rende to yokanaki. Les personnes qui bon anniversaire à toi Mizu Play. Mizu Play bon anniversaire à toi na mon numéro Ali, voilà du Boto, Daddy RBG, Geliti Molobeli ayo ya mwana. Les personnes qui ont tout bolinga jusqu'à quand neuf sabino abonnez-vous massivement à Nebilenga solo. Ah on est somme. Donc la bourse n'est pas. On a tonton le on a tonton le flop donc la miki donc derrière le budget de défense la kati Geliti Molobeli et la bourse n'est pas ça peut motété ba tunanga bazana awa trésor mbuba azula nanga Francine Foba donc yebi de l'or masungi le Gelor Masungi et Bigéné sur la rame en colo donc très de masse à Mamobutu très de masse et Bigé le Katsimini à Kitoko donc merci ils ont pas tout Rodrigo le boss merci à tous les fans de Pli qui font maniance à tous les musiques